beaucoup peuple congolais, merci beaucoup balandi Océan du Congo, pe ba fidèle abonné na biso ba o ba messana ko na chaîne na bango na Sakabino chaîne la Libération, chaîne oyo kitaka na terrain pour na cause na bino ba information ya kafu chaîne oyo kitaka na terrain pour na cause na ba maso ezo le na République démocratique du Congo ya to benga yango ezali bongo maswa noa ba oyo ba boya ki kokota na maswa noa sa na bango ezali kinini bazinda ki na mvula kasi ba oyo bandima ki kokota na maswa noa bangonde babikaki eza ndenge moko bino pe batu bolandaka biso na Océan du Congo bo s'abonner na Océan du Congo po soki oboyi ko s'abonner na Océan du Congo okozwa ba information ya boyo wapi po mboka ekozika mboka ekoinda ngoba oyo eza ngonga moko teke ya kosala ke okende na distraction eza teke ya kobeta makambo ya Congo karaté eza ngonga tous les Congolais il faut tozala éveillé tous les Congolais il faut lisuna biso ezala na République démocratique du Congo ezala oza libanda ezala oza wapi misu na yo il faut ezala na République démocratique du Congo eza bongo ya bino kabolo puissant mosakoli pourquoi na benga ka mosakoli po on a ebisaka bino esala maka yango na mibenga mosakoli mwana na bino ndeko na bino leki na bino boyebi nazalaki bongo na pasi bakangaki nga j'espère boute kotala ba mission oyo na ute kosala na mokolo uti koleka et merci beaucoup na mama na ngai oyo akosunga mwana na ye Kabuya l'homme puissant na ba prière na makambo belé malheureusement boya ki natanga kombo merci beaucoup merci et Zambé abatela yo et puis merci beaucoup lisusu na mama na nga mususu mama Bibi Nzambe abatela bino et mama na nga oto kosola no mikolo nyonso oboya ki loba ki natanga kombo na yo te tanga kombo na ote na bombi yo Nzambe vraiment abatela yo apambola na oza kosala epa ya mosakoli na oza kosala epa ya mwana na yo Kabuya l'homme puissant merci beaucoup lelo naza envie bato ayini bakanisa ki lokola nde bakanga ki balinga ki basinga babeta ki basala ki boye tokokufa na Nzambe alobi avant biso to tia motu na se avant biso to kufa il faut tout le monde a lycée quoi la République démocratique du Congo il faut te délivrer République démocratique du Congo yango toujours ba ko kanga ba ko beta ba ko sala na soto ça toujours envie Nzambe akobatela biso merci beaucoup peuple congolais mokolo lelo na kozwa penza ta makasi te po boyebi na uta kozala bongo na pasi nzoto penda ezana nu penda makasi te zwina penda en forme te ezana nu kaka bongo kasi pona bolingo ya ba peuple congolais pona bolingo na bino ba congolais yango na lobina leka to beta mbela na mai ozo leka na République démocratique du Congo urgent peuple congolais urgent peuple congolais partout aux alliés dans le monde to fongola miso pona mboka na biso totala ba pays oyo ezali nzinga na biso ba telemi totala ba pays oyo baza ba foncer na biso ba telemi alors pourquoi sur la République démocratique du Congo peuple Congo tozo ko côté les maté Tomi continue à makambo tali distraction Tomi continue à makambo tali masanga Tomi continue à makambo lolenge ya ndenge kasi pona makambo République démocratique du Congo tolingi kokota na ngote pona makambo République démocratique du Congo tozo pesa yango mo Congo peuple Congo na lobaka zanga nyoso zanga elamba ya kolia zanga eloko kolata kasi ko zanga mboka te soki ozangi mboka okokende wapi Congo eza ya biso banso Congo eza lopango ya tata tika jamais moi na moko bima kingana bima grodo to la bima buga soki nini pona gagner le pango te eza le pango la biso nyonso buka le pango Congo ezalaka na maboko ya moto te alors pourquoi ba Congolais makambo Congo to nimi ko beta ngo kara ezala bino bandeko na biso bozali banda to sunga mboka na biso tangu to komona mindele batie misu na bango awa to komona ba étranger batie misu na bango awa pourquoi biso moko ba Congolais toki koyeba mboka na biso lelenge ezali te pourquoi biso moko ba Congolais toki koyeba grandeur ya pays na biso ndenge ezali te to lobaka nde balobaka wolo na kingo moto liboma ayebaka importance na ngote ndeko na nga gloire eza lokola biso ba Congolais to koyeba importance ya mboka na biso te tala Congo na biso
etona nkita kongo na biso etoni minere kongo na biso etoni biloko ya lolenge na lolenge kasi biso moko bakongomani tokobénéficie na biloko wana te. Pourquoi tomikoti na distraction tomikangami na nsima bapoliticien tomikangami na makambo ya lolenge na lolenge oleke tobima tobunda oleke totelema oleke tofocalize mayele na biso na République démocratique du Congo tolongwa na nsima bapoliticien tolongwa na nsima bapoliticien peuple Congo tozokufa lokola banyama tala mikolo euti koleka na este bakati bandeko na biso mitu moya kutocha video ezala te mpo boyebi YouTube bavideo makila ya lingaka ngo te mais leki na moko baboye lokola babomi soso moko boye lokola babomi nyama moko boye lokola babomi mutu moko boye soki mutu kutu pe te lokola nyama kaka naloba mais tokende na bamboka mosusu soki moto na bango moko akufi okomona ndenge bakotelema. Mais biso na Congo ata bandeko na biso bakufi tozokoka korevendiquer badroit te tozokoka nyonso tokomona kaka normal na este akutu mikolo elekaki bato bakufaki na este akutu mikolo melekaki bato bakataki mitu mais tozosala nini to bandeko na biso bazokufa eloko nini ongana tozosala po toarrete hémorragie ya bandeko na biso na bakokufa eloko nini tokoki kosala po totelema bamassacre sila na este biso nyonso totingami na nsima bapoliticien oyo koto nga kondela kokende manifestation ya kingani akosala manifestation d'image oyo koto ngai kuna kokende manifestation ya mutu boye mais bapoliticien bozwa affaire na bango bazolakisa soki balingi biso te peuple congolais mpo soki balingaki biso balingaki baarrete hémorragie ya peuple kokufa tokufaka de jour au jour tozokufa chaque jour ata kokufa na masasi te biso bakinois tozokufa na nzala olamuki na ntongo boye eloko akolia eza te okomi kobeta calcul olali na mbetu 3h4 apongesi lokomi kokanisa lobi na ntongo na kolia nini eza deja kokufa koboma biso. Mais peuple congolais yebi rôle na été peuple congolais yebi lolenge oyo azali te akomona politicien moko ali akosi asaleli ye mo nzela bami mabula baterase ye abetele maboko umela osali mosala bien ezali mosala na ye ifo asala eza ya kobetele maboko te eza ya kokumisa te ya kosanzola ye te ezali mosala na ye ifo asala bango bazali basali na biso biso nde bapeuple tozali nde bakonzi na bango mais biso bapeuple congolais toyebaka wana te tokoma na biso kaka lokola bambwa batya singa na nsima bapoliticien politicien ko baluka boye yokei umela politicien kokende boye yokei umela mais ozobosana ke mpo politicien wana koma riche mpo koma kotambola na bamituka ebele mpo koma kosala makambo azosala yo mutu ozosalaka mpo ya koma bongo mais retour nini politicien azozongisela yo retour nini oyo politicien wana azozongisela yo peuple congolais toza wapi batia makanisi na biso wapi babwaka bomoi na biso wapi oyo toomona mabema tokokoka korevendique tre oyo toomona mabema tokokoka koloba te mabe na Congo tokomona oka malamu ata bato bakokufa ata kino lelo dollar eza combien na Congo dollar eza na combien eleka mpe kutu fese ke ezokende mais silence na Congo touti komona na Niger awa bamatisi siposo soki lipa so eloko nini tomoni peuple abimi na nzela mais biso tokoka kobima te o peuple alolenge nini elobi kulutu boketwa yambo peuple moko bazanga susi peuple moko bazanga bolingwa mboka peuple moko bazanga makambo nyonso mais soko moi na makambo masanga biso bato liboso ngana kokende komela masanga ngana kokende kosala bo soko moi na makambo ezanga tina peuple bato liboso tala lolenge ya peuple oyo peuple congolais na kofungola bino miso maponami na 2023 ezate bakosa bino te bino bato boko préparer que biso tozali ba témoin ce qui ya mutu soit disant biso bato tozake bato tozela kingani campagne ba politicien ba kosa biso vérité ngoye maponami na 2023 ezana ngoti on so ba kosala distraction théâtre maponami na 2023 c'était mutu kosa oti yebisanga nini elle accepte maponami na 2023 ezali eloko nini aussi omoni ke basali ke yango zo accepte na 2023 to okena maponami ezate
tovandaki mikolo euta ya koleka awa eloko moko esalamaki te lelo tomoni senya ya annoncé alobi 100 pièces ya machine esiki na este epeli ndenge nini esiki na lolenge nini tala distraction baomema biso mais biso koto tozozela élection tolia bambongo tozozela élection tovwama okonvwama na nini élection na 2023 eza te mpo mvwama bima benga na bakambi ya mabe bima benga na bato bakokamba biso na mabe mpo yovwama mpo lia mbonga mboka na ndenge olingi mpo kongo eza pays riche mais tala biso bapeuple nde tozosouffrir peuple congolais yo moto olingaka mboka yo moto oza na susi ya congo totelema tobunda ntango bakokee dialogue bakokee bango na bango bakobenga biso te yo so mona bakee dialogue balobake tobengi mpe lisanga bapeuple moko boye oyo bazopresente bacongolais baya mpe bakota na kati ya dialogue bakobenga nani bakobengela bango biso te bakokee bango na bango bazwi baopposant bazwi bata majorité bazwi banani basangani bango tout bakei mpona ya intérêt na bango intérêt na wana wana kati eza te alors pourquoi ce que oyo ozolanda bapoliticien wana eloko nini oyo kobénéficie to eloko nini oyo kolanda na kati na bango retour nini oyo bazongisela o ntango yo ozovote bango retour nini bazongisela ntango yo ozolanda bango na nsima tolanda bato toyebi ke baa na susi na biso moto biso peuple tokolanda moto biso peuple tokosoutenir toyebi ke aza na susi ya peuple soki peuple akufi nzala ye akosa susi mpo peuple alia bien soki peuple asali boye ye akoesala epasi mpo asala boye mais eza teke moto oyo vote to moto oyo ozolanda okufa nzala okufa yo motu osala boye aolandelo te aa moto oyo opesa motema te bikangakanga ekomi bato batambola boye soda ngo na nzela akangi yo o suki no eza mabe o baluka okende boye o ela te yebisa ngai place nini oyo batya lwa ya suki ya mutu yo koki kosala suki soki nde ngai nasalila mpo nga oyo eza coiffure na ngai yebisa ngai lwa nini oyo basalaki balobi suki na ye eza ya kolingama suki na ye eza ya boye lwa nini nyonso wana eza nini souffrance mpasi ekoti na congo epai ya basoda bakomi kokanga bato bikangakanga. Alors peuple congolais avec na ozo amulai te popo yebi na utaki na kasho nde bakangaki nga nde banyataki nga nazaki pena nzoto bien te mais alobaki lelo na ya kaka na éveillé conscience na ba peuple congolais mapona mina 2023 eza na monte o ba kosala biso eza théâtre à distraction na 2023 mapona mais c'était bazo kene na koyoka na bato kene na dialogue. Alors yo peuple congolais nino yo lingo sala est-ce que yo ngoto kene sous dialogue la système oyo ngana oto kufi nzala pendant 5 ans dialogue ngo yo linga suto kende sous kara ya bato ngo kako nino yo koyo kosala yo mtokolanda émission ya lelo commenter na émission ya lelo yo pe mtokolanda émission ya lelo la kopesa numéro na ngai obenga ba kobenga te po intimider so intimider nga na congolais tant na yaka wana lobaka ba bien privé ya moto te na lobaka pe ma famille ya moto te na lobaka makambo ya Congo soko lini baloba likambo na to bakota likambo to kokota pe makambo ya Congo te soko kosi makambo ya Congo to koloba makambo na Congo. Alors yo mto pe ozaobe na poso bien ngapo na opesa numéro na ngai benga ngapo pesa conseil benga ngapo loba oyo koloba benga ngapo sa so benga ngapo na ko etimide nga na pe na ko etimide eta ke congolais poto souffrir photo loba bande ko na biso este ba okufa silence mutu moko loba te. Nane sabi que peuple to bimato marché pour la cour ezate. Nane sabi que peuple to bimato marché pour la maille. To bimato marché pour la bande ko biso ba okufa na est. Mais tela bango déjà ba ni ba campagne déjà. Alors bato bongo yo landa bango poani. Susi ni baza na wepa na yo. To konti siko face à bitumba. To konti siko face à la vérité. To konti siko face à ma communauté. Alors yo mto kolanda ko sa ko émission lelo. Benga nga na plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 benga mosokonde numéro wana bututo moi benga nga nazali na koyamba soko bengi nga ozinga linte tikela nga fois sta na koya na ko région. Merci beaucoup na ba mama obo ko soutenir mosokonde na ba prier na makambo ebele nzambe vraiment apambola bino molima maladi eza na musika na bino ngai na bino to kutana mikolo ezali koya bye flow amatondo mido bisous bye.